Angelica Madeleine, la chose. Nayoki, ozobenga, mutu aya kocontredire yo na makambo ya Karine Mokonzi. Olobi boye, makambo yo utosala na direct na yo, lobi. Olobi, oyo, amoni makambo yo zoloba, eza yango te, alingi aya, kocontredire yo aya. Alors, lokola o invitenga na sengi merci, ponga na ye kocontredire yo. Pena kocontredire yo, Angelica Madeleine, la chose. Très bien. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Angelica Madeleine asengi ba contredire ye po ayako loba makambo moko oyo ata bato bakosaka bayebe kosa te bakoki kosala buzoba oyo asalaki te. Alors Angelica Madeleine, même na titre otie likambo mosinzo yango pe oye kolobela, surtout au basé na oyo ya faire gola lisusu. Alors pourquoi okende kosa mokeli na ba Congolais na Yvette Kalombo yemoko bisika zali oyo yo lelo okomi défenseur na ye pe okomi charge na ye. Oya koloba bilobela nazoya wana kubanga te nazozonga. Grâce temo okomi défenseur na ye okomi charge na ye po ya kolobela. Et puis okoloba oye na YouTube eza na tina okolongwa te. Bandani bazo fingo makamba YouTube nazo ya kobanga te. Alors awa okomi charge ya Grâce Temo charge ya Yvette Kalombo charge ya mwa batu ebele problème eza te. Mais sikoyo yo ozolinga o intimide ba charge ya Karine Mokonzi. Ozolinga o intimide Fennek Mokonzi pote asalaki émission pona Yvette Kalombo. Yvette Kalombo yemoko azana monoko. Yvette Kalombo yemoko elobi yo azana ba relation. Yvette Kalombo yemoko azana batoyo babetaka makofi. Alors soki Congo eza ya bino nde boloba ba charge bakanga monoko, Fennek akanga monoko. En tout cas tokotala bino ndenge kokende. Tozana likamba koloba sikoyo te pamba te mangungu esalama pona biso te esalama nde pona bino. Biso tosalaka kaka makambu pe batu batuni bino mutu bosalaki yango to yo mutu osalaki yango. Bon, oyo eza kaka sujet moko entre parenthèses. Naye sikoyo na likambo oyo osengi ba contredire yo. Olobi Yvette Kalombo azala madame ya Feregola, madame penza na ndaku. Wana eza manque ya respect epai ya Feregola. Pamba te Yvette Kalombo na munoko na ye moko aloba asala émission avanda pe aloba alingaka koloba makambango te mais akoloba une fois po batu ba comprendre. Avanda après près 3 mois. Avanda comme madame te. Mavanda ndaku na ndaku ya Fere. Elingi koloba akendaki vacances, akendaki kokota libala kaka ya 3 mois pour servir Feregola. Mais entre-temps, Feregola azalaki na madame
aza na mwasi na ndimi te bana oyo azalaka na bango abotaki bango na mama moko basepare nsima tikali ye moko sa mwasi aye kozwa Yvette Kalombo. Non, azalaki toujours na mwasi ata basi mosusu abota na bango bazalaka na bango te, azalaki na mwasi. Alors wana na contredire yo pamba te Yvette Kalombo ayebi bisika azali opesi ye kanda. Me lokola oye po popula Karine Mokonzi esimbi pete, oye olobela la Chine esimbi pete, Yvette Kalombo moya kosola eza te. Me kobanga te akangeli yo likofi na kanda atie na congélateur. Tala kaka tan oyo nyonso ya vi na ye akangela Karine Mokonzi kanda na ndenge ya kosakana te. Meme Yudas aya ateka Yesu Masiya amiyebaki teke akoteka Yesu yango alela. Me Yvette Kalombo ayebaki un jour akochanzele Karine Mokonzi face. Yango wana makambo olobi pour ye oyo ozokanisa eza pour ye, nga na ye kocontredire yo pe na ye koyebisa yo kado oyo Yvette Kalombo abombeli yo na futur ou bien na temps imparfait ou bien na futur antérieur. Alors sikoyo oza koseleka na YouTube okobima te, oza wana okozala nani alobi ke madame azalaka na YouTube te, wana ozoloba na banani ozosala confusion. Ba Chinois bango baye koloba sima, ba Chinois baye kolanda sima baloba madame nini azalaka na YouTube. Me mutu abimisa yango eza kaka oyo yo komi charge na ye grâce temo simo bakisi équipe na ye Malika Mania na Carmen Odia ba oyo zokumisa ba oyo zolobaki bakoma kolia na sima ya nene ya kelokelo obakisi na nene ya kelokelo ye moko bango wana nde bakamwaka yo madame wapi aya na internet Malika Mania Carmen Odia na bandeko mosusu abasi baze bele na Congo bavandela yo na bemisio ebele bayebisa yo sokoza madame kende bisika ba madame bazalaka madame o bango bayebi eza tabo fatu yo ozali nzanza likolo nango oza ndenge moko na bango te bango baleki yo madame dimfuati. Alors orie okende kanaka ba charge ya Karine balobi eloko te pona yo basali pe eloko te pona yo baloba kaka neti Miriam Mapula aloba likambu ya yo na Karine azomona mutu akokotela te. Alors tika ba charge bazala calme nano basali ata eloko moko pona yo te ya mabe. Na yebi ozwi vertige ozwi quit na yebi soso oyo lie soso bon soso kaka mutu esali yo quit na yebite soso oyo le soki ya wapi ifalo sombata soso ya beton wana ezokomisa bato beton. Alors ndenge oza wana ozosala mosala ya mpunda otiaka bakombo ya bato oye lisusu olobi ozotanga Chenet biloko okabela Karine Mokonzi yo okabela Karine Mokonzi te otia o babengaka otia dimi na yo te otia mabonza otia kutu dimi te otia kaka mabonza pamba te Karine Mokonzi soki bayebi un certain Angelica Madelena azalaka na Congo aza na age moko koleka mama Charlotte ezali grâce ya Karine Mokonzi. Soki yo oza kotanga bakombo ya ba grâce temo ya batu nyonso grâce ya Karine Mokonzi. Soki batu bazozwa kilo ya kobenga yo la chose linzanza madame grâce ya Karine Mokonzi. Elobi yo moko
Karine Mokonzi makambo nyonso asalaka na mibali oyo nyonso abimaka alakisa velo oyo asomba. O comprendre Karine Mokonzi soki asunga yo oyeba na mokili biloko yo pesa ye ezala nango na valeur te. Apesa yo pe prix te ofuta ye, me akomisa yo oyo oza lelo oyebani koleka bato oyo bapesa $20,000 po bayembele nzembo mobimba. Tango koyoka pe nzembo yango ozomona eza penza nzembo na ye te, eza pe mobimba ya ye te. Me musicien so explique nzembo yo na yembela Papa Robo, me bozoyoka nzembo yango ekokanana te na ezala ya mobimba pona Papa Robo. Me Karine Mokonzi ata Karine Mokonzi alobi na fula na ngai ye te. Bato nyonso na mokili bakoloba toyebeli ye susu wapi. Afuli yo kaka na kombo te, afuli yo susu an image. Asokisi kaka na image te, matie yo pene na mopanzi na yo omonanaka na ba télé-réalité. Alors, yo nde mutu oza na niongo na ye, opesa ye kado moko te otya mabonza. Me oyo ye apesa yo Angelica Madeleine, la chose ezali ebele, en bref oza na niongo na ye. Mama na ye kaka kokontediri yo. Komitungisa te po nazoloba la chose. Olobi Karine abenga yo linzanza, oza penza linzanza. Tala kaka yo moko maloba osali émission ebandeli ti suka. Mutakoko sala kaka émission bongo fazala linzanza. Madame, ata madame azwi baner akoko sala biloko oyo saliti. Eza kaka yo na Niki Mbenga bokoki kosala biloko oya manzanza. Alors, olobi lisusu Karine Mokonzi mibali tu abima na bango abeta mosinzu. Azwa bénéfice nini? Alors Karine Mokonzi azwa bénéfice nini? Ezali bilengi. Yozo loba azwa bénéfice ya si mai wana kaka liquide. Alors wana oyebitina ozoloba bongo pamba te yopa ya mibali nde ozwaka bénéfice ya wana simanango osengi mendenge ozalaka wana oloba na biso deja vi na yo mobali asombela eloko te, mobali asale eloko te pona yo. Oloba yango bien sûr okoya ko changer, ekosala biso pasi te, ekosala biso pe rien pamba te toyebi oyekaka kokosa ozano linzanza la chose. Alors Karine Mokonzi soki abima na mibali abima na bango naturel parce que alingi azala naturel alingi te abebisa bilengi na ye azalaki na posa ya kosakana babengaka yango kosakana foko yeba kosangisa nzoto eloko ya liboso eza koteka nzoto na yo te. Bien sûr mibali bapesaka basi mbongo. Bien sûr basi basengaka mibali mbongo. Place mususu ezalaka nécessaire neti na Congo pamba te mwasi azali wana na mposa ya mbongo pote alesa ndaku asomba bilamba pesa leloko to asunga famille na ye. Yango mibali bapesaka bango mbongo. Me basi mususu na Congo oyo aza na position ya madame ya solo kado ya mobali nde mutezalaka nécessaire me mbongo te ya mobali. Kadwango ezala ya mbongo, ezala ya muketo ebele ezakaka kado. Me pa ya mwasi oyo aza mwasi geste kaka mute kontaka. Quantité ya mbongo to mbongo te kontaka te. Alors Karine Mokonzi ba oyo abima na bango ezali copain copine copinage. Alors mutu na mutu amemaka ki copinage na ye na ndenge esengeli. Surtout eloko ezalaka na ki copinage ezakaka plaisir lisano kosolola koseka pe kosangisa nzoto koyoka bilengi. Yango Karine Mokonzi atiaka tarifi te, atia tarif
pourquoi aboyi aboma bilangi na ye na conscience eza neti nga papa robot soki neti na bimi na yo non na yo te naluka mutu mosusu na bimi na mwasi mosusu na mwasi moko ata kutu na tyananga ata nani namoni ona kotia te bon na chekaka nani oyo soki na bimi na nani oyo sikoyo na ye nakutani na bato soki nayebisi bango nabimaki na nani oyo peti yango aza boye mbala moko nasantiraka nasilisi bilengi tu nayoki yango wana nga nazali parmi bana mibali oyo soki asangisi nzoto na mwasi amesana kobomba sikoyo nde koleka 50 nakoma koloba na cadre ye spectacle me nalobaka ngo kaka te parce que nalingaka te nabebisa bilengi ata ya le passé osomona mutu na mutu ayebi ndenge amemaka relation na ye ayebi pourquoi asangisaka nzoto aza na modeli asalelaka ngo Karine Mokonzi modeli na ye ezali aza na ntina apesa tarifi te pa na ye azotala beauté nesengo ya mutu aza liboso na ye azotala ndenge azosekisa ye azotala ndenge azolingama na nzoto na ye ye mpe azolingama Karine Mokonzi azosentir bilengi nga papa robot nazo imagine ngo kaka likolo kozongiselo réponse ngai kolo quel bilengi oh bilengi oh bilengi vraiment bilengi na comprendre yo Angelica Madeleine ngatango na meko beta lisolo boye na kanisi Karine Mokonzi ndenga yo kaka bilengi na kosote ndenge na zaboye nazo mona nazo pusa muntuka me nazo sentir neti pantalon ningo pasuka kaka ko kanisa me yo tango kanisaka bilengi ya Karine Mokonzi na baguya mibala bima ndengo zalaka wana posa ya komedie mbika conseil na kopesa yo komedie mbika na yo te luka kaka moyen obunga na mokili oyo na ndenge mosusu biso toyeba te. Alors, Angelica Madeleine, la chose, yo soki oyewana ozongisela Karine Mokonzi, elakisi ozana makambo te. Landa émission na yo ebandeli tisuka, okomona oye ozotanga bakombo batu, ozokotisa batu mosusu, pote likambango ya munene, ou bien batu bazongisa neti babiso to contredire yo, to tia soso bakombo ya bato yo tiaki, to pesa bango réponse na makambo yo lobi. Mezala sir mutakosala ngo azate, okozwa réponse ya yo moko. Yvette Kalombo azozwa pe ya ye moko. Ba charge na Congo baza na tina ya kokipe yo te, baza pe na makambo ya koloba na yo te. Po bango moko ba yebi yo bien na ndenge oningisaka, na ndenge ozalaka, na ndenge nyonso pona koloba yo bako dessiner yo kaka na papier oyo moko loba oya ko dessiner yo soka ko contredire yo azali aya ko contredire ngana ye ko contredire yo me ba charge bango bako contredire yo te bako dessiner yo ndengo lingi ba dessiner yo alors Angelica Madeleine la chose sokozo banga po fingama komitungisa te na Shemokonzi yoka kombo Shemokonzi officiel ezali na batu oyo bako encadre yo bien bako zongiso na kiti ya madame madame yo moko koyeba soki madame nini po batu oyo bazoloba na kati ya chaîne ya Karine Mokonzi en tout cas baza somo
bashanzaka ba couleur koleka caméléon eri moko bakomi mayela kosakana te eri moko bakomi liboma en tout cas bato maboma wana na Congo nano mona bango te eri moko bakomi baprofeser wana meme na diaspora balukaka bango yango wana komitungisa te po soki esengeli bapupula yo tozoluka bato bakomeka kopupula yo okosala bango soki nini olobi nga napesi yo adresse eza kaka moko chez mokonzi officiel nakanisi ozoka kombango bien sûr yo bapesa yo kombo Angelica Mokonzi te parce que la chose ebongi na yo bongo kolia soso mais soso oya béton te soso oya chose toujours alors kende na chez mokonzi eza ya nani ya ye moko Karine Mokonzi, la baronne, maman YouTube, icône vivante, descendante ya Chombe, la fille bien-aimée ya Général Mokonzi, la fille adorable ya Maman Charlotte, la seule Congolaise qui a créé son empire, la Chine. nakanisa nga nalobi nyonso te me oyo yoki eningisi yo mbala moko comprendre azali autorité morale aza na bakombo impératrice ebele bagradi kaka yo nde la chose olobi babengi yo linzanza me batie yo na place no oyo bazwilaki yo bazongisi yo kaka kuna me bon lokolo ozomitungisama bapupula yo te bon oyo akopupula koyeba nalakisi yo adresse nakoko peso pe kelke kombo ya bato bakoencadre yo alors Nadine Mukendi la plus intelligente yazakaka na Congo akoencadre yo bon kende luka ye azalaka na famille présidentielle bon liboso na lobaki azako kosa biso mais siko na yebisi yango secret solo aza penza na famille présidentielle kende kuna aleso basoso ya béton. Alors, na poto, tozana ba Niao Suzuki, ye, linzaka ne moko, en tout cas, ekoko komisa yo, obakisami ba nepto komi bipolaire, obakisami ki bipolaire, ou bien okomi mama bizaleli. Okosala kaka choix, tuna mida la Taylor, azwa deja linzaka, oyo, ya Niao Suzuki ndenge sala ye. Nakanisa komba mida la Taylor, oyo kakango. Alors, soki lelo, mida la Taylor, akomi mida santai bololo, ezali pona linzaka, ya Niao Suzuki. Alors, tozali na Karine autorité, kobanga te, la baronité, Karine Moussousou. Parce que Karine, yende moudabotaka ba Karine na ba mokonzi. Oui, bien sûr, yozolo baya botaka te, ma botaka, pa boti na kate internet. Alors, ye azawana, tangu azo popula ezani tazo séduire donc nga mwana mobali na sentiraka neti azobetelanga lisolo na litoi nga nazo lala miso ezo lala na se nazo lamuka me nzoka azo popula obi basi ya bongoko bamelelaka bango memi pa eloko memi oyo amelaka eloko bimelamela bamelaka te po elobeli na ye me eza somo meme azo popula yo okoyoka kaka elengi bo yo koyoka elengi te wana babiso ba oyo toyokaka bilengi na bamingongo ya bongo me yo okomona nini bon biloko ya bongo mpe nano yokango te me bakopupula kitoko toza na mama Gracia ye ayaka na kimosantu nyonso me ntango akopupula yo en tout cas okoprefere ozonga pa mama paster na bino oyo kima pamba te modele ya koloba okoloba te na prefere ba jeton ya mama paster na biso oyo abwakelaka nga ke mateya ya mama Grace eleki kopupula wanda bakombo nazotangela yo soki tokei na moko ya Congo Brazzavilloise de azali jeune fille travailleuse azwa ba diplôme aza pe na beauté na ye avandaka na kati ya mikili donc ye kombo na ye esalango kaka kimia
akopeso kimia akopeso penza kimia ozoluka tozali na nani tozali na Papa King na États-Unis en tout cas tala bakombo nazotangelo tozali na Papa Comité ye asa muto oyebi kaka landa kombo comité donc yaki para ba comité alors bazali ebele misusu natangi kombo te mais yom tozo luka batu oyo bakomeka kolobano o akomona alors natangeli yo bawana nakanisa yo moko lobi te Papa Robo nazoloba na bango te oui na yembe ozoloba na bango te poko koka te alors Angelica Madeleine na la chose okomona pasi omona ki bisengo na lina bosa na likambo moko olobi Karine Mokonzi mukolo mususu mutaninga somba eloko pa na yo alobi ba somba te aza mwana mabe non yo escro siko soke loko wana o escrokaki oningo escroke muta yeba na Karine atuni Karine est-ce que camarade mutu oyo bimisa madame ozalakane eloko azotekela nga omoni yango ndenge lini ponga na zana doute alors Karine asalanini akoyebise vérité po mutu wana aza mutu moko logique pe aza mutu moko a respectaka Karine pe a respectaka ye donc Karine akoloba kosomba te ezate ke abebisi le marché aboyi o escroquer moto soki ya bimisa yo madame poza l'escroquer oya kokosa Karine yibaka bakale so batu yo nde moyibi oninga ko escroquer batu yango balobi na yo soki tembe oza moyibi te oza escroquer sikoyo pourquoi oza kokosa biso Karine Mokonzi afula on eloko moko te asala eloko moko te o bénéficier eloko moko te pa Karine Mokonzi pourquoi okokosa biso bongo Angelica Madeleine na la chose ozokosa biso tout simplement parce que yo Angelica Madeleine la chose ndenge ozawana oyebi bien osala ba video ebele sans que mutu atinda yo okloba okosaka te ozoloba vérité pa ya Karine Mokonzi ozwi biloko ebele biloko kutu ozwa eleki makambo Karine asalaka pa na yo olobango na ba video ebele eza nango na elengi ya Congo ndenge eza wana baza kokamwa na ba Juvenal Kibala baza kokamwa na ba chroniqueur nyonso na ba chroniqueuse baleka na elengi ya Congo même ye moko Tracy Mbelenga na Claudine Suka soki komi na place wana bazo bomba na sambetu bien sûr bango pe baza contre Karine mais bazo ka soni moko zokisa bango ezalaka te oloba makambo Karine asala ya minene pona yo même Karine ye moko atikala koloba te même mutu moko ta loba yango osala be mission ebandelisti suka pona ko expliquer makambo Karine asala pona yo oyo zwaka pa ya Karine Mokonzi petango osilisa émission olobi makambo mosusu koto bombi makambo mosusu ta ezate po makambo Karine asala pa na yo na oyo asalaka na oyo ko continuer ko sala eleki munene oloba yango sikoyo zoya to contredire yo asale lokote na vie na yo en tout cas Angelica Madeleine na la chose ozaka ka chose po chose ezalaka na mutema te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a pas danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.